Votez Fachi, votez Béton, votez Moëlan. Votez Félix, votez Antoine, votez Chilombo. F Soso, Lamuka, Sutuka, Nguluma, Toebisaki Bino, Boro Sangana, Pobo, Luka, Botombo, la Fati, Boro Kute, Libanda, Tinakati, toujours béton. Biso pe toza bien oya bito lobi tovandaki kaka boye tolalaki deja kutu tomoni bapele banzo benganga nene ya Lamuka nazalaki nde fatigué mpo normalement na ngai natelemaka alobi na kutu na biso nazalaki nde un peu fatigué banzo benganga nene ya Lamuka quel na kuna ça ne va pas parce que nakoloba il y a 3 mois passés membre moko mpe ya victime oyo atindaki message bandeko na biso Julien Botalatala ke akotindela o bato na Belgique nayebi te so nakosi na nkombo ya bamessage eza naza mpe na message yango na nkombo ya Nana Boduga atindaki message epai ya ndeko na biso Julien Botalatala mais si elekaki yebaloba kaka façon de parler koswanaka ndenge ezalaka elekaki siko likambo lisusu nini oyo batindelo bamettre d'ici vi on va parler ezalaki na ndeni ya bito il faut naloba avec beaucoup de précision omoni na poto ezalaka soki moto atika ebona bana aza te okozela ti ozwi moto mpe osali sorti obimi wana chaque 17 heures tokutanaka na Julien Botalatala ata midi kote tosalaka na émission na biso ya bayoutube oyo vendredi nazoluka nabima na bima tokende okutana na Julien esprit ezoboya na biko akoba te molimo moko ya kilo Julien azobenganga alobi kino ndenge ezoboye toza awa na dadi midi na ozelaka yo oya totourne mabi bakomprendre te molimo moko boye neti esprit neti molimo moko ya nzambe ezopesanga bakilo naokoka koyaka wana te tokomi ba 17h30 ba 18h bo namoni garçon oyo totourna bemission mpa na ye ayobenga ngai parce que avant totourne émission tokutanaka na restaurant moko ezala na sione ye wana ayobenga ngai alobi ken oza wapi nase nabi maokinga naya epa na ye me naoka nzoto kilo asinabi komeka koya te komeka koya te nalandela nani basene oyo bazawa bapanzani 3 jiri misusu batemi na bango na misusu batemi bo na moko aza awa aza parmi bato oyo bamenasaka wa liboso oyo bandaka basala mabe na honte na yo nzela nalandela bango komi nga nayebai na bango nalandela bango komsa naopesa suite komeka kodeplace te alandeli bango atoni bango me bino nde nini boye awa restaurant eza awa bookota te me bozononganonga botalatalaka na bavitre botala bato baa na kati nde nini bozoluka nini ono moko alobi toyoluka ken wana bezo topase message na chaîne aken towana message moko eporte fo topase na chaîne aken obebasa wana toni bango abi ekoko awa na po mpe bayaka momuta motu sa rendez-vous estce bobenganaki na ken ono tobenganaki to toyebiki na aire oyo yazalaka deja koto yango toyaki tokutana na ye toleka topase message nalobi mende nini bino bayaki mopanzani misusu baa na peuple misusu baza na peuple nga vraiment naomona baneti oza na intention moko ya mabe te boye ote toaka na message po topase ato na bango message nini oyo bino boyeli bopase mpo nga na robendi ya koya naboyi ekoma makambo ya bambeli ndenge awa bakoma systeme atukatuka bato bambeli awa ote tokosala eloko te boyeboyeboye mapesi wango nasala na biso na bina soli na bango me bafungwami te comme garçon moko aza wana afandaka na avenir bana eye nakenda kotika bana na ekole tokutana na garçon moko yanke wana oyo balinga bamenase na liboso ndena nsima sala na zodana nimero ya garçon wana oyo garçon wana soki fantoma zodana kaka nimero na ye
nazwaka na numéro na ye comme ça comme na ye tokutana kote ya ekola bana eza risque soki baye lisusu na dossier mosusu eza risque parce que ya yebi place kaka nanga batiamaka ya vandaka pembeni ya ekola bana eza risque ezolanga kaka numéro na ye nde azolinga numéro nakoyaki kobenga ye na memi butu nazeli ntongo etali na ye kobenga ye nde yango yebisi nga alobi ke neza boye na kobombela yo te ngai nayebi ke yo oza papa oza na bana na yo oza na bana nyonso na kongo nakolinga te lelo bana na yo bapedre yo kaka boye konamona moto abokolo bana aza te lobi pena soki oyaki balingai bakate yo te lobi bana na yo balingai bapedre abi lobi desilo ezalaki bana na yo balingai bapedre yo lobi nalobi nasali nini ona nde eza boye zela naorapele yo soki nalamuki zela naorapele soki nalamuki nalamuki ndabandi korelatengaki no ndenge eza boye ata osala alo nene nayoka obia ya pito toyoka obia mbangu senga fali pardon tasala video ya mbangu senga fali pardon nayebi makambo ndenge ezokende makambo eza mabe bakorate yo te bayebi klase ofandaka bayebi klase bana batangaka bakorate yo te bakorate yo te nakosenga pardon neti ya nini parce que nazalaki oblige ya koenregistre sikoyo ndenge tozosola po na minute nazalaki oblige ya koenregistre ndenge tozosola yango napembaki sike na bitongeka nano kosala émission moko nano mbangu ya parle te lobi nalobaki dona claire zela garso wana ayebisi osenga fali pardon mpo na minute oyo Get way more than you pay for when you work out at Pure Gym. Bande ko babolino kaka me bozo ko mambo sa minene. Kaka ndenge Franco abelelaki. Et bino mo bot ko ka ken piana. En fait les amis, cette affaire est là au moins à la légèreté, à la légèreté. En fait, Webi, ngana za benda trop na ba mambo TM. Il s'agit d'une vie. Makambo se tourne tout autour ou encore ce qui se passe entre eux et Zanini. Pour na la bref, na mokuse. Peut-être bat muso pe ba ebite bazo kaka makelele o fallait nga bo maken kena lu fallait tindi bat ba bo mayo. Bande ko tobi vie à poto na Afrique ezande mo te. En Afrique, les gens sont prêts à tout boyebi Afrique et Afrique. Baken bazo ba risque ya ko finga bato parce que bazalaki fan ou encore je sais pas porte-parole topé bato moko privé ya songolo ou encore ya fali pupa toyebi Congo ndenge ezalaka na ndenge fonctionnera na ba vie yango ndenge ezalelaka mwana bato abundi kana kasa makasi ki mobile akangisi mwa 10 mwa 20 na ya mabanga na ya YouTube lelo se retrouver na poto. En fait, selon ndenge toyoki alinga cha ordre na vie na ye sans sa responsabilité wana parce que bandeko bino boyebi poto ya poto Afrique et Afrique. En Europe, surtout si ozana mukanda, tant que ozana mukanda tu vas travailler. Ozamongo futa ndako ozamongo kolia. On a besoin de otalela mutu songolo pakala ou encore oza manipuler na mutu moko boye parce que mutu wana des fois pesa kombongo. Et alingi lisusu te babiloko ya kofinga fere songolo pakala pour na intérêt afali alingi susu te et surtout que gain ezala nango pete na ba mahambo ndenge to yoki tango kaka ba voice na ti lokole fallait kuna sele yango émission me bandeko nanga na bano ko tante alobi fali fait ce que moi je n'aime pas. C'est vrai à part ki bombanda parce que zaki zoua ya moi si oyo ye premier bureau mais ba memeng moi si mususu na Côte d'Ivoire aloba ye lo moko o ezo loba mape na batu nyonso voire même ba mo ba variant alobi lo mo alobi fali azalaga soki abebani to ana problème na mutu mo songolo bino tout faut cha mutu na bouton e bino tout faut bozala bobebana na mutu na ta soki bo solo la bientôt boyebani sikoyo na sima nango pe gain ezalaka te nde bilo muso ezalaka non ken lo wala ezo ba risque yo mutu kana sombelo yango to pe ndako na sombelo yango parce que il a l'argent ou encore chaque mois bana reçoit moins 1000 moro boye parce que ça mosala et ken ne veut plus na place na bebana na batu ça les fouti moko na sima nango ya na tina te toyeba poto to luka to bongisa vie l'avenir a bana banini to chama en bon ordre
on ne sait jamais via le cambo relation robe banana ona lobby aux attentes sous on a besoin na bango topé oko se retrouver na mbiscade moko boy moto yo finga ne moto ozala na po aider yo a renoncer na ye alingi na ye sous-souté et comme problème on a trahison sur base de quoi trahison na nini na nani yango bomoni ekomi ya ba menace de mort il paraîtrait déjà ba non c'est pesamaka tant déjà bana ko sanet mo ba ko bendana entre bango bambwakela oyo zela okomona meka kaka okomona et ba msuba lobi apparemment azana mo ba secret belé ya ba maambo ya fali ba disque d'or et consort moi je connais pas trop vraiment ba maambo wana et ils ont peur que lelo oyo soka za susu orienté lobby maambo wana ebima libanda. Ouais, c'est fort possible parce que quand on menace mutu de mort kaka po alingi sukozana songolote. Non, moi je trouve ça un peu certainement ils ont ba moko oya c'est o ngana tozo maîtriser te toyebite. Et là il s'agit d'une vie les amis. Et toi batu na lo bango toujours place batu bavandi ba quoi que zanga raté. Mais toyebaka bandeko na ngai kozala na mo ba limite na ba maambu nyonso. Okoluka koboma mutu te toko ote vie à mutu mettre fin à une vie à cause ya ba maman ya mokili songolo pakala. Non, attendez un père de famille mobali ya mutu papa ya batu leki ya batu et bande konde baza ko tomboka tozo mona ba vidéo et Mathieu quitté keye sont comme disent le congolais. Et d'ailleurs après vidéo oyo bolande vidéo ya grande sœur na yenga zo silika azo leka na ba émission actuellement batu bayebi bébé Muswahili na Londres awa leki Angel Muswahili o batu nyoso bayebi kazalaka grande sœur ya Ken Piana ba makizembe do bazaya ko tomboka na minute oyo. Je crois après na roche la bino vidéo mo mona comment est-ce qu'elle réagisse surtout ba sœur na ye ba lobi bango ba kota mambo te na mutu apona nzela na ye ba respectera ba vie ya Ken asepela kota na musique asala ba mamu na etali bango te mais et comment ya kobomela bango ndeko nde ba kozala d'accord na yango te. Baroza d'accord na yango te soika eloko komeli Ken en tout cas fali barolakisa eke mukili o esimbami na yete et abosana te ke azana bana pe na poto bandeko botika bana bato niki baliaka mbongo fali te o bana niki baliaka mbongo fali te botika so bokena koboma bana nini o baliaka mbongo ya fali botika niki azonyoko mana bana na ye pardon. En fait na mukuse c'est un peu ça bandeko nanga ba maamba barando yango tant que yebisa bino ke non et bobima na ba maram susu ba bilora barando ba mafinga ba nini et suka kaboy mais bat baliko yoka te ba luka notoriété ba luka suki nini na bandenge mo be matande siko lelo o mutamoni ke non abimane na maambo ekomele problème en tout cas néanmoins boyeki quand même Ken Piana ndinga expliquer certainement pour comprendre pour na lelo to suka awa peut-être après bon to tchela nos réactions à bande konaye na émission to na vidéo mosusu. Moi c'est la grande dame biso ya na biso ka kopesa conseil quand de toté to le bien que non via rando ya mabe mama mtu ana via rando papa mtu ana via rando ata soki eza na réseaux sociaux te eza mabe ata soki eza na simandako na famille entre baninga eza mabe parce que ba retomber nango ezala kaka néfaste ba conséquences moka néfaste. On a plein de témoignages et faute de temps, moi peut-être topé sango exacté, mais néanmoins moi je vous dirais les amis, abstenez-vous. Vous s'abstenir na ba vie wana ezaki to côté. Yeso ozonga kalate. Lelo so yeso kutu na ba rando yebisanga okende to okende te. Ata so yeso yete liwe surprendre yo loba na yo mutu rando, yo mutu ya ngakutu basakana kana ngate. Nga mutu alesa ngate oche na che nga mutu buto nga boye moni nga na etili wato kolobana mama e papa e soki yeso yeto soki lelo liwe ye o passé éternité wapi ya on tolobaki bandeko to ko pesa bino moi to lindenge to mesana ko pesa en tout cas nzamba sungela nga bino bobongisa bocha en ordre vos vies avant que le pire ou encore le mal arrive o éviter et pourquoi nzamba permettre que l'émission donc pour na lelonga na osuka na bino awa. Abonnez-vous massivement sur MDGDTV Mafuta, surtout si c'était votre première fois. Et likez, commentez, faites la diffusion. Que Dieu vous bénisse de bonnes choses à vous. Merci. Au revoir. Bye bye. Bye
bye bye. Votez Fachi, votez Béton, votez Moellon. Votez Félix, votez Antoine, votez Chilombo. F Soso, Lamuka, Sutuka, Nguluma, Toebisaki Bino, Borosangana, Pobo, Luka, Botombo, la Fati, Borokute, Libanda, Tinakati, toujours Béton. Sa maman besoin d'un roi c'est Félix à peuple. Comment ne pas t'aimer? Comment ne pas te voter? Ah, Fachi Béton. 5 mandats. Votons Fachi. Les amis, votons Fachi. Votons Béton. Les grands journalistes sont en Zila. Votons Béton. Fongole, Fongola Misu. Nalobi Fongola Misu. Zomona to zomona te. Soyeba te. Anissa Malamu. Professeur Kimam. Changement na 5e président. Zomona misala. Na tuni banda Congo banda. Maternité gratuite. Enseignement gratuit. Yoshi oyoka boy. Yoshi omona mamba boy. Fongola misu. Olanda basorodio mode. Azopola bazoni made. Fachi umela oleki bango tala mboka ndenge ezobonga kongo ekomi poto kongo ezobonga bandeko kala te Allemagne d'Afrique. Fachi umela. Allez tous, béton à béton, béton à béton, béton à béton. Fachi na Fachi, Fachi na Fachi, Fachi na Fachi. Moellon na moellon. Moellon na moellon. Moellon na yoki te béton na béton. Béton na béton. Yanga makas. Fachi na Fachi. Fachi na Fachi. Akoma moellon. Moellon na moellon. Moellon na moellon. Kinshasa. Équateur. Grand Kasaï. Ituri. Katanga. Sankuru. Bandundu. Central, Lomami, Kivu, Mongali, Akongo, Maindombe, béton à béton, béton à béton, Fachi na Fachi, Fachi na Fachi, moellon na moellon, moellon na moellon. Béton, béton à béton, Fachi na Fachi, Fachi na Fachi, moellon à moellon, moellon à moellon. Ça c'est la voix des coachs, la grande diaspora UK. Béton Oumela.